qu'un simple guitariste. Comme il est passé, on a qui prophète, moi, je ne sais pas touche. Ok. Si quoi, allez. Voilà partir les cas, voilà na témoigner na gloire na ngate tant na bino putain na témoigner na internet parce que na benga moya pour ça témoignage dans l'église le banzambe na ngam ta sali bonga bina partager gloire il y a 12 ans de souffrance tena batamoki les gloire en nzambe faut ba yebake soko be les normal les loi nature sambe dans nzambe à sa grâce et pour que nous hôpital soit soin pour bika il est après mes collègues au théo les cabinets qui n'a pas la vacances c'est pas chéri n'a pas beaucoup comment le beau papa au cas où ma téléphone je ne fais ma téléphone genre personne qui avant de voyager on doit pas passe qui n'a pas tout qui mène ça mais je vois là on a pas ici mais ça grave na couche avion business class na voyage na comment à Dubaï na ça qu'à 2 jours à participer pendant la zone à peine ambulance doit avoir mon car les hommes quand on est de quoi l'ingami d'ailleurs au hôpital Iranga nazasikaza katikata parce que pense kangana na basanga la parole baye bafumula basukoli ni na masala ke zona na bombo pendant tout ce temps là avec la contact na bana passer pour sur la normal ka encourager et ça m'appelle dans un hôpital et tout parce que ils ont mal souci aussi en Maria le rôle à opérer opération de réussir il y a qu'à tout travailler pour ça témoignage de l'église que les acquis dans ma publicité les acquis dans ta réseau la jaline vraiment la vie nous ont mata bacha ko le monde pour ba mayo et Rizman Zambe nanga asali publica na tali pour espace on nga na zabo na panu publicité à la manzambe vie na ngeza veri vie au besoin na vivo eza veri et ça m'a monté mais sous qualité de titi tout ça en l'aime et ça grâce à ça bien on quand nous avons béka la muka c'est bien na sala mango alors pourquoi ça va t'embêter na pourquoi ça va bolo tu bana ba mbona ba mike o ba o chama bonza yo zo sa bishiro pesa ba no ba ki poto batanga na bekola bien batanga batikala ka ba bolo na sala yango te na. Nous saluons notre héros national Armand Tungulu depuis le village Bombili. El comandante, le maréchal Nenkongo. Germany, Tina, Angleterre, Canada, Tina, USA, Kitangambo, ya Brésil, Bandimi, va combattant, Bilombese, va Cubana, Bandimi, va combattant, Banani, va producer, Nandema, ya combattant, Lengo, yo, Topobola, Tambola, Boca, Yaso, Telema, Peutuna, des scorpions et surtout toute la puissance de l'ennemi. Et puis, allez pour ajouter à l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, pendant que vous voilà, et puis allez pour ceux qui sont à l'objet, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pour la que nous tozali boye, tozali na Jésus. Nous tozali Jésus à sa majoritaire. Adaba tozali 1000, 100 000 pour nous ministère à sa majoritaire. Yango Jésus a na kati ya ko compter na ba disciple, ko compter na ma nzambe nyoso atindi, apesi pouvoir. Pouvoir basaka na ngote. Yango ndi nazala kati ya koloba ke ndenge nazala kati ya pouvoir, ndenge nazala pouvoir. Nazoloba ke tosi to teleni mboka na biso ya Congo. Jamais ekozala dominé na antichrist, jamais ekozala dominé na banganga. O baza na kati ya koboma, kosabote, koboma na bamilie nyonso. Ti bana mike bakomi ko croire na gisi.
baza koinitie bana partout na bamisala na bagouvernement na basociété nyonso eza na kati ya kosalema tozali contre ça mpona koloba ke jamais tokondima mboka na biso ekóma lokola bene esika bakomi koteka bakisi ntina wenze tokondima ngo te tokondima te po tomoni mboka alimo eza na kati ya kokende ti na bato asiance occulte oyo babanda kosala bakisi bazobatanga na basi na bango na badushe bazosala bakisi lelo bakomi kosala mpe bacampagne d'évangélisation libanda bazotia mpe bapancarte bakisi etangoli ntina bauniversité bazoinisie bana na bamisala na basociété na bagouvernement na bamisala nyonso tokondima te epuis kisi emati na niveau yake banganga bazoka susoni te bakomi kocharge makambo na bango bazosala bakisi koboma kosala baparalysie kote bato bakisi ya ndenge na ndenge koneutralize na bateki matembele bakomi koboma na bazoboma bato yango nde totelemi mpo jésus akotuna biso kezala plus bino pouvoir ndenge nini mboka ekomi domine bato bakomi kokroire na bakisi ke croire na nzambe tozoninga tozongisa kombo ya jésus-christ comme seigneur et sauveur bato tu bayebake puissance ya nzambe ezali pa jésus-christ donc bato basaka komata na bato mosusu soi-disant bapaster bazokokende kozwa mpe na bakisi bazotravaille nango na kati eglise yango nde totelemi topesi alerte tosali défi mpona bino nyonso banganga tout le monde banganga tout le monde oyo akondima jésus-christ comme seigneur et sauveur tokolimbisa ye mais oyo azali na kati ya koboma koinitie kobebisa génération montante na baoyo bazala kisi na baoyo bazosalela bakisi oyo bazotravaille toza na bino naza na puissance naza na pouvoir ya koneutralize ndenge paul asalaki na bar jésus oyo azangaki détourne kondima ya gouverneur yango toza na kati ya bafutilité te futilité c'est trop bas tozali wana tokoatake et puis on continue naza na lubumbashi kala mingi toza na kinshasa tozocontinue na bapriere ya kotia moto koneutralize basekret nyonso ekobima et tout le monde bakozala neutralize au nom de jésus-christ yango nde nazobisa centre de rebelle tout le monde entier bachrétien en général mboka na biso te ezala domine na banganga po président mokolo mboka asa apesi mboka na nzambe tokotika jamais mboka biso tozala na nzambe akotuna bino bozalaki wapi napesa bino pouvoir tokondima te ezala na bafamille na biso ezala na kati ya mboka na biso ezala na baeglise jamais satan kotravailler tokoatake de façon de bato akisi base repentir bapesa kisi na bango oyo bazosala kisi na bango na ndenge ya bango moko toza bango problème te mais oyo bazobungisa bazosala bato bakisi baza koinitie bazokobebisa bazobebisa génération montante te tokondimaka jamais tant que ministre de défense d'évangéliste Claude Kabundalesa naza ministre de défense na gouvernement de Jésus-Christ tokoatake et tozoya tokocontinue attaque et puis tokosala prière ensemble pour nous kotia mort na otikele bino te même na butu même bomeme na lifelo na olande ti na lifelo na ozwa ye so bokele na paradis na olande ti na paradis ngande mwasi na Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Je pense que Bande Kobole va la sur TikTok par rapport à l'affaire de qu'on a vu sur influenceuse congolaise Maria Touba. Je commence d'abord par présenter mes excuses parce que j'avais bloqué mon message. Vous savez comment ça s'est passé tout ça. Quand vous laissez le message, bon, je ne saurais pas traiter tout le monde à ma propre ma belle, mais vous dites c'est pas ça. Parfois on a TikTok ou on a un jeu parce que la vie peut-être ma message inbox ou ma je me suis dit à laisser quand même la bande de com la TikTok comme nous autres va permettre on va poser la question. Bon, je venais de quitter le parquet. Maria Toumba est placée sous mandat d'arrêt provisoire. Maria a été auditionnée, comme vous le savez. Je ne serai pas ici vous donner la quintessence de son audition. Mais comme vous devez le savoir, actuellement, c'est difficile pour elle demain d'être relâchée parce que vous savez que le samedi, l'État pratiquement s'est raté. Je pense que le lundi, il y aura confrontation. Bon, hasard à moi chance parce que vous savez que le ministre Constant Moutamba
il y a un communiqué dans lequel à Pekissi, Batinda va détenir va parquer directement la prison sans pour autant va la juger et condamner. Ça c'est la première des choses. Donc Maria Touba, Bakotinda essaie d'arcader à cause de la toujours en détention, n'a parlé de justice, n'a pas locaux, il y a cachot, il y a parquet général. Donc à ce stade, elle va passer sa première nuit au parquet général. Je pense que le lundi, Moto Afunda qui est à Koya pour la confrontation. Bato mingi bazol ngabaye ba nanya fundi Maria Touba. Il ne faut pas spéculer. L'instruction du parquet est certaine. Donc peut-être que demain, si ça fait que tu continues à fin fond le dossier, on va vous détailler la personne qui a déposé la plainte. Là, n'a pas moto à fundi parce que j'étais au parquet. J'ai consulté quelques confrères où ils ont assisté la sœur. Au logo moi mobile na yo moko d'abord yo mo mutolingi. Ya linga ki otendo lingi. Yo ndo sali ba vase, yo tiktokers. OK ko zo funga ya Dubai, funga ezali bana kwata, ba funga. Babenga bango na Dubai ba funga. Obi ozui shahir na yo awa na banda na nzela, obi ozui kopera na moko maître ozui olobite yenda ko yonde mutolingi. Mais website na ko miso muto munene ngala tiktokers na bana no bengo na TV homme d'affaires. O mo bengi homme d'affaires ça ramsani. C'est un chômeur, il fait quoi? Ozo bo msabona mbali ya bato. Aza chômeur. Qui ozo bengi homme d'affaires. Batu no mona mbali na sa nini? Même na famille batu no te mona mbali na za courage. Ministère ba courage zala. Bozo vendre ba illusion na bato. Botika kokosa bato. O ça les photos zo la tabila mozo filmer o moni ke na bassin o mibendi. Libu muna même déjà la ba jané mar. Mi si c'est côté géographie ezali. Mais o lati ceinture o mi fini, o mi fioni, o mi hendi mini. Pour la sabatu koza na taille. Mais yo moko yebi ke zama kio na ozo ko sabatu. Baninga no bakokita okende ko tia ceinture za muto apema ko yako kufa pamba. Ozo tambola kana geno bendi mais yo moko yebi ke loko zate ba jané mar ese tondia. Au pakoli fond de te elongi wa les airs yote o tie filtré o sali biloko ebele o tie anti-rui so ba kutio na 5h mutako kanso beli mokepox botika lokuta bo se contenter na oboza nango. Je sais que nzamba pambola kanenga pamboli biso soki nzamba pesio pesa yo soki nzamba pesio kumisa et c'est tout. Pourquoi bozo kosa baninga na bino banda kuna bino yebani te bino bovanda wapi pa na bino ezalaka wapi. Bon l'accès ba photo pas na bino. Boya kana premier mot là ko kanga ba photo. Est-ce que ça pas na bino? Eza pas na bino? Na tuna ki bino lobi mutu oyo asaleli yo nyonso. Asombi elamba pesi plante yende mtasombi na basak. Na statue no chaka photo na ete. Ozocha ya Benzema na Vinicius to ya Mbappé ba kuzala bino. Ozala ba na relation ba ngona tasomba. Première partie. Et puis yo ya kana awa séance de notre pour yo na nenga spiritualité na okeno na asi okate yo no to te to ba vérité de toi et moi yo zanga te lo ba vérité yo zanga o ke mo kilo kaka boye garçon a tenu misubolo ko ba che patine lo o ko azo mona bien te c'est un simple voleur de moto aza posture a moyibi ba moto nenga la tabala ba tubé o bi ngala comprendre ndenge comment ta sécurité ndenge comment policier na comprendre ngala to yebani très bien biso to bala ni konga to uta moi pe atanga ki bara la grâce to fanda to lia to mila to yebani jusqu'au ko se bala ba makampo nini puis yo kominga kampo nini posture o moyiba ba moto lelo kominga boko la ko yawa pa ko yebiso ni vola to ki da comme na tangelo boko pour elomna na ko échapper côté le balabo na zone na quartier na tuni ba ba bio zoye ba été moyido amela masanga mkomso na terrasse ma social a futi mbongo te akiko linga ayiba moto ba kwate ka futa moto bosani nganga obosani lelo yoko poste la mwana ba na kamukele papa na bango ponga putu ndoki na nzimi na nga putu na nzimi na pona le kape niveau d'ailleurs yo zanga mate ponga ko oyibi ke na spiritualité to travailler te poso na pecho bo ça oui, il y a tout travail, et puis vous en avez tout ça, bien moto. Et puis, pasteur, aïe, vous appelez moï, bien moto, postura.
atelemisi liboso ya église liboso baresponsable bamama mikolo bapapa mikolo batiki bavi na bango po bayakotala posture oyo moyibi ya bamoto atémoigne babétise. Mais pays oyo kani naoka baolobaki ati décembre kongo ekoma te babasunga kongo milimo ya nango ata na octobre posali bapa bapaster nini na via bana bato mbele bozoscroke babola bambongo na bango ntongo midi pokwa yango na bango mosala yango 20 ans na église bacharlatan bokomi kobwaka mboka ya obwaka ezangi bino mosala osala alors bokokita ntina niveau babebisa via bana bato ngai te cible na bino ezanga boluki rando pasta yaka tosala rando po garçon aza moyibi bamoto un simple moyibi bamoto akenda makala nayebi kutela makala kuna se mesure de grâce ebimaka yango bakomisaka ye suda po nga mpena nayebi moyibi bamoto siko mpena po azonga na esprit vrai moyibi bamoto posture anda aza wana ayebi mpe makambo na oloba ngai na onde toyebani touta kotemako tika bana bato tika kokosela bana makambo tika kochoke bana bato oyebi te koperdre baparent na mokiliso elaksini yo ndozana vino mopema na ona kimoyibi bana na bitabe oyeba ti na bitabe kuna na pekatef bakangaki yo na kuna na pekatef ako bayekino makala obima vino na kimoyibi ali oye olinga kodétruire via bana bato tant que général à TikTok na kotika ote moyibi yo postura na kotika ote yo kutu na oto pembeni po nanga na yo ndeka boto eyebani sozo kosela bana bato makambo oyebi ke ozokosa nga na ndeko yebani. Mais pasteur ma chérie mon frère tokorégla ngo naozela no bato batémoignage baya bato oyo otinda batémoignage lokuta naozela bango baya kotémoigne en plus naosala live samedi na pokwa comme ça nakotia bapreuve nyonso nde pasteur adengana naki kotémoigne nde na boya. Et puis garçon wana bato bayebi ye po toyebani na ye nga nde touti mitunga nganga lokuta ngwa nini yana ngai lokuta nini ozanganga tota moyibi ya bamoto yo moko oyebi yango lokuta siko ya nini na via bana bato tokutani samedi posture na pasteur na bino ya posture ya guitariste yango na obi pasteur oyo yango oyebi baverse biblique te po nzambe ye moko ntango abikisa ye motu afongoli avec les miso ayebisi ye va ye ne dire jusqu'au pasteur mo oyebango oza te po oyo oyebaka bado re mi fa sol la si ozali no guitariste machine on relève nos sima botika bana bato bokimisa bana bato na likambo boya kozongela ngai nde cible naza cible ya pasteur na cible ya soi-disant nganga posture ya moyibi bamoto tala misu nyama misu lokwa abeli koloko tosiko ekangi ye misu yo zela na sisano na moya po tokenda butu oprouve nga place ni okomanganga zelo omona